Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Botika to panza nzambo sango. Nzambo asekwisa ngai. Bizarre wapi? Na groupe Ngana Bandila Nzozi, groupe Ouragan et HCC. Koulande, première fois dans ma vie, Nassila, Kozalana Mersen, Ibandila Rakuna na groupe Ouragan. Donc on a filmé un essai qui a casting bien mais botomba il a tableau moko. Oui, tableau moko, tout est là tableau moko oui. Mais tellement l'équipe c'est longtemps on a évité ce nom mais quand on première fois parce que nos artistes vous avez un peu minimum arrogante vous avez la bandine la bino mo boy mo boké salaka et tant on a nos joie on te montre depuis quelque chose à titre mais tant on coûte na scène comment tu te sentais bon hier avant tout coûte na scène tu y bana qui oui bana c'est sur scène tu y bana qui n'a après après un bon jour de deux pour la scène oui qui avant scène avant beaucoup de la scène oui banaki wapi deux banaki pananga parce que nous on a pas quoi pour tourner kuna pananga et puis voilà un groupe nignon et puis tu me coupe dans tout ça qui bili bangonde parce que quoi pour tourner kuna et pananga ok bano senga na voilà parce que quoi pour tourner kuna et pananga et bazaki souvent à l'époque azaki camarade azaki camarade il est azalaka pika paradanga azalaka donc on parle de l'époque là ok on comprend on comprend on passe de l'époque wana Léa azalaka camarade nangai si le pasaka oui si le pi ma nanzela Léa andesikope la relation nationale tu vois wana avant tout kutana na Yesu wana pinga sala déjà mais ko singa anda kukapo batone bana yo déjà ndako nyonso tu ya comédien to comédienne isala wana kutu isala ko benda mindondo te bayaki kusinga bakoko ya kusinga to komba kwa kusinga te isa d'office donc voilà mais c'est un peu drôle parce que bato ba tourner na ndako no artiste bazaki beli mais pour anini bo ba de la relation na si la bozo ba contact lo nini ça que il pose à l'intéresser pas là mais si on parle de qui si la bizarre non yo linga la mélange ba ko ba tout son nini aussi longtemps yo zo poser ba question vraiment et lo nini et attira qui yo et pas na yé pour et comment et pour ça la ba relation na bino avant que pour ça na c'est azaki camarade ya camarade alors le bara l'ami azaki camarade et puis voilà voilà j'espère que vous comprenez déjà ma solo ndenge bana qui no bana ina no kaka na ndenge ya libanda tie ko koma na scène alors tant on komi siko sur scène comment tu l'avais trouvé na rapport ya film on va pesa bien la histoire en autant on est ko jouer tout vrai que né on va filmer on a 6 photos lo bilango na cause limité parce que ça fait vraiment longtemps on peut ma solo 13 ans 14 ans passé c'est trop ça faut comprendre 6 photos lo bila pinza
pesa limité. Mais en fait, bref, si là, à n'importe qui était déjà la scène, tu vois, à n'importe qui était. Ngai moko souci la fan du bruit. Et actrice comédienne, la vie souci, mamie atanga na Zambie na zafa. Mamie atanga. Mamie atanga na Zambie. Na zafa vraiment fanatique. Na zafa soka jouer. A commission les canaliers la cana péter les maboko na gangi peka. Bomba scène. Voilà, en tout cas, maman, ils ont gagné qui te comme avec qui Mekonanga. Oui. À côté la scène a épaté. Oui. Félicitations à Naï. La monité pourquoi on a coupé à côté. Tu sais pourquoi? Et puis dans l'obéla qui est en face. L'obéla qui est en face qui est. La fan na yo mwazo sekana tikanga. C'est pas la fan na côté mokobo. Oui. Oh yemo ayebele. Ça fait vraiment du bien tant on a mis nos besoins d'imana parce que ça vraiment pas si artiste man déconner artiste pour on a l'Atlantique on a complexe maman on a complexe pour on a tant d'intimité c'est ça voilà c'est ça les problèmes ou pas ayebi ouais ayebi te ayeko c'est ça voilà ba biso oyebi en tout cas pourquoi c'était là comme vérité parce que moi ko bombe poisa mutu na yo asa fan na yo yeba za fan na donc non constater non ça pourquoi mon temps tout fan na rani boy le qu'on a sepela ngote en tout cas il faut na loka mais il qu'on a sepela na ngona on loka pourquoi sepela ngote on loka pour na nini aussi on t'a qui vend dans et ça on dirait mingi on dirait mingi tout le temps tout fan voilà et ça on dirait mingi mais on a sepela na ngoza que on s'est vraiment la coach très grande animatrice là donc so bo fandi na ye 3 heures du temps na walo bakaka ya wolo baka animation a créé au solo au ya simba au ya so animé bino na ndingi mo personne ne va s'ennuyer quoi donc côté wana en tout cas mais tout ça ba o asika ba pour maswa asiki makasi en tout cas yo karaté boye est-ce que déjà peut arriver là qui bo faina ye monde comme ba siliki na mo pe o pe ki sa yo na mutunyo surtout is normal aussi kana mutunyo c'est normal ya mususu moi incompréhension mo boye siliki to pe ba salioli kama mo boye o sepela ki na ngote o siliki ngai na miso na ngana no ya fatiki asiki et que baso pe ki se azuluka te non wana miso na ngana no ya rifati non mais la miso on a mis tout dans le bébé non on a mis tout dans le bébé et lingi kolbate que si la zana mamite si la zana mamite faut comprendre mais peut-être même sous ton fan daka na mona angoki mais peut-être même sous lingi pour tout les mutuna anglo yo tout les et anglo yo tout les la monité qui tant ton fan daka en dehors il y a musala au tout niveau en dehors ça tant ton fan daka même moi quelque part moi ndé moi ko liamo izala kandingi ni ya mabio bona bina angle wana pesa na mona na bi bikamwa mabi na parle na mona na aussi si tu ne tinga ngapisa ki mokolo bana souci mutu souci yote na ngako yo kati balo balikambo na yo na mingi ya mabi sala nga parce que nga na yebi opia na yebi nani oyo salaka nani oyo salisi oyo donc na kolinga te mutu alobalika moko ya mabitu nga pe na kolinga koparticiper esika bato bazotonga yo na préféra toujours koloba na yo vérité en face to pesa yo conseil plutôt qu'il na tonga yo pour comprendre na yebi conseil moko bakalate kakawa alobi nanga bisusi pourquoi ozolinga kofutela bandako ya chercheur aussi longtemps papa bantu sans négociation ozomona te que mbongo wana ya bagaranti ya baloyer okoki kobombaka ngo mpe ozosaela ngo makambo mosusu mekana nokoraisonne na place wana parce que soki alobai bongo parce que ayebaki déjà papa de son vivant papa na biso de son vivant atikalaka déjà
déjà kopesa na kati ya lopango kaka me mwana azaka na ndako na box na ye voilà ye ayebaka ngo sikoyo amonaki te pourquoi azokende kofutisa bandako ya ba wana ata ya pingi moko kozala te sinon mpona ye ezali na fandaka awa ena fandaka chili bantu awa bon wana sala makambo mosusu depuis en tout cas coup de chapeau na yo osila bisalo nazwaki conseil lo na ntango apratike lelo bon wana ezosunganga kosisa mwa eloko wana ezala bakote ayilokango secret na bilomba mwa brike ezomata baleme mwa tol mwane mwa clôture et puis voilà mais yo mona pas mamona conseil yango ezali bien oui conseil soki ezalaki bien te soki namonaka ngo bien te nanga nazwa te mais ti nazwaki soki namonaka ngo bien o conseil ya mabe bazwaka te ya malamu nde bazwaka l'édition des artistes tozalaki wana mama susi na plateau ebele mosusu moya koloba ngo awa pese kozala te parce que mosusu eza bavie privé comprendre mais ezali nasili tuvaka pesa nasima beka nayebiki motu oyo nzela oyo soki famille oyo koma oyambanga lelo bien epesika nefiskisi oyo eza mpona beka donc c'est déjà une bonne chose parce que motu sango azondima déjà babolamu ya motu yango nde esalaka motu mpe amata alors je crois que bozo mpe baton bosali mo bavoyage ebele na SP oui non tosali voyage moko ya Dubaï oui contrat ya mosala ya théâtre oui le contrat ya mosala ya théâtre comment c'était alors c'est très bien voyage ya Dubaï oyo tokenda na mama Olive et puis azalaki parmi 23 comédiens oyo tokendaki en tout cas ambiance ezalaki totale comme d'habitude eloko echangeaki te azalaki kaka bikam azalaki kaka sila akontinuaki kotuba baanimation ni wana na baambiance na ye wana tikuna nga azalaki toujours mwana mine bekame yoka nzembo binanga kokafuta ngai abina bon laisse tomber biso oyebaka te kaka danse oh là là mama na ngai ye abino yo motu asipepangulangi kakakaka oyo opesi ye mbo napesaki mbo te naposaki naposaki kabine nanga nakopesa bine na abina nazokoyebisa kaka moto ayebi kobina moto sitayabedi ayebobina badanse mosusu wana kutu koya te komoni mpo na bongo te bekam biso na danse Comme le mot la scène, pomba scène et sous la danse. Oh là là. Vraiment, il y a un beau bazar. Sérieux, je te jure. Abina des fois t'es né au monde. On a bien à la personne mi balé pour entendre mon star Abina. Tout ça, on peut se trouver star. Oui. Tout ça, c'est star. Abina se trouve quelque part. Abina des fois. Voilà, tout comme un bon. C'est son côté au bio. Oui, mais t'es en milieu à bouffer, tu vas pas la vie. Ma fan a si la bisale, je vous et si la labino Abina. Ah, dans le panier. Dans le panier, c'est en retard au Bina. Abina, le fan du Wana Lingase. Dans un moulouba. Si la moulouba, t'es écolo. Obila mouto, je faut que la mouta sa moulouba. Le ballon fait ta colonie. Azamoteki. Oh, bah, t'es qui va bien en bout, mouto, je comme le kit, le rabat. Makino qui parle colote. Makino qui parle en colote. Makino ya makino. Makino ya makino qui parle colote. So kuté la mofobila. Ba fani ya sila bisalo. Ozila mukolo ya. Ah non. Ya sila bisalo. Officiel. Osenga katela bino makino. Oh là 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 là, on sait comment faire. C'est kaka. Par exemple, ça me colle c'est mon nom. Au petit mois bien sûr. Oui. C'est fait hein. Oui. Trop fait tango. Bon aussi koyo. Bon mona. En tout cas, elle a ça se fait mais dans une conscience. Pour ngai. Pour na bana ko ba ni omi ba te o te momi. Bon na théâtre ba te ba bien nga momi ba tu bi. Ba donc na théâtre ba sipila ko bi nga momi. Ton maman. Momi la
ami ngami omi barati alors il est peut-être pas dans le en tout cas coup de chapeau à toi ma chérie vraiment on est parce que ceux qui ont cotisé là dans la chaîne soit nombreuse et bien pourquoi pas n'avoir voilà ils ont pas pour nous cotiser la chaîne ils ont mis un peu dans sa pipe pour y à la mingi peut-être nous SBT souci bantu déjà ce qui kana ba SP on vous a fait ka souci bantu et qui kan ndenge mona ici les bisal ça rend normal que bisoni en tant que artiste tout ça na ba chaîne na biso oyo qui combien par exemple ningi si la bisal officiel TV ezolo de la sila lelo na nzela na biso ba collègue bravo chapeau chaîne oyo ebandila on attend tala ningi zo matawawa on peut n'engager le bateau là so ba aussi la simbikisi chaîne on ka so pe dans 2 mois boye ba boni ba l'équipe belé na bité yo to zarazara na na bité mo ko ta ba simba za ils a résultat qui bekam na ils a résultat qui bomba cette na on m'a bien qui bon parce que ayebi musala na voilà donc ceux qui chez nous les réseaux qui wa ça ka par rapport yande wana on soit bien s'abonner à Tala on comprend à Tala à découvrir une sakuna parce que déjà à assure dans mon salabo sabu asalaka on qui c'est les akakoye ba on tolo ba so éviter pour quand va tout qui va au kota ba qui voilà et ba biso ko éviter à connaître pas parce que ça que ceux qui sont là à y tournage et à supporter à causer la baningati oui à supporter à causer la baningati il y a les cahiers basés la cahier mais il y a des la baningati donc soit il y a tourné gamba soit il y a so qui n'a pas na eta la patience pour bien gagner la faut tourner la kinde au sala c'est que ngati mal e bongo surtout ça na ba tableau mo ko na yi aya fanga aleli so pour me si ça comme na bi azela raté Tamaka so peut aussi la taille azela on a tingani haya na retard 30 minutes na kumya ngo 1h30 ça pour souci à vous parce que moi ya boswani na boswani donc il y a c'est l'année ba de soirée et puis il y a ça bon soirée retard aka tisela balou ni le kula na walongo la biso asena pardon na tembele o mole ya kuna continue aussi bani o mikisa mo de moi mon ngone ko mo vraiment l'ambiance continue maramba boye ya senga ni pardon na tembele o ya na ami kitisi ka mo mo pikisi et toi malamu aireta mais je comme il tourne chaud net ka lobby kaka lobby la base aireta vous allez tout ngas aireta il faut nyokola ngas comme la aireta ngai si azaba ni batabela ngas isa azaba yo kam tuzo sanga pokusa tablo la bilo poke akili na bi azila ati dans ce cas azila so dosi ai azila voilà nous continuons en tout cas on se banga Voilà bandeko nanga nyonso, j'espère que boyoki Suzy Bantu très bien ndenge azo témoigner bolamu ya sila. En tout cas et ça la passe makasi komona dernière ba image na ye, dernière ba photo, dernière ba film ou outé ko sala. En tout cas et ça la vraiment passe na manamité ma ba comédien na biso, ba to théâtre na biso, ba to maboke na biso. En tout cas ezo ça la passe la famille. Ba wona ba nde baza kuna to ba
ke balinganaka te me kotala Suzy Bantu ndenge alelo a témoigner bolamu ya Sila Bisalu o babenge mama bakuka monde entier o babenge Bekam babenge Pomba Sen Aigle mwana 12 ans Docteur Sisi na kacha Sen Bekam abetaka bien makasi bino moko j'espère boyoki très bien ndenge moko Suzy Bantu azo témoigner bolamu ya Sila eleke belé na vie na ye ndenge azalaki bona bon moi malgré na minute on de ko na biso azali susute atiki biso ezo sala vraiment passe makasi oka vraiment très mal moi écoute loba mingi ezate bino moko j'espère boyoki était très bien ndenge azo témoigner ndenge azo baba pesa na ka conseil boza ba copine boza ba sœur ba frère o bozalaka toujours ensemble kopesa na rapé conseil moko pe esalaka bien parce que mutu akoka na vie azate bino moko boki Suzy Bantu azolo bas conseil aussi la Bisalu apesa ka na privé bino moko pe boki lisusu Suzy Bantu ba conseil apesa ka Sila Bisalu bango mibale bande ko pesa na ba conseil ya na cause quoi na ba vie po bazana ba vie na bango en dehors ya ba théâtre na biso bazana ba vie privée na bango o ba solo laka o ba mona na kabisika bazalaka ozo mona moko ya ndeko na azo témoigner en face na yo azoloba toujours malamu na yo en tout cas faut ko sepela na ye wana vraiment muninga malamu en tout cas to mona vraiment na minute aussi la Bisalu esika aza vraiment na choc moi Sila a manifesté même na kolobezate mais to ebike après makambu o nyonso koleka to ebike mam spe akoloba na parne malgré epé ça passe epé si vraiment passe makasi na mitema même biso toza bato ya théâtre te mais biso nyo tout toza ba fai na bango biso nyo tolandaka bango baza ba o ba sepelisaka biso na minute aza lisusu te en tout cas bande konanga ça la vraiment passe makasi bino moko bolandi émission très bien to komi na biso na suka baba kuka Sila Bisalu to l'ensemble de pro de loin s'il vous plaît parce que sango oyo ekweli na excuse la famille sango oyo kweli na kati ya ndaku na biso ezui vraiment maman na biso nyo tout ozole l'ensemble na Sila Bisalu biso nyo tout ozole l'ensemble de pro de loin ndenge kaka tozalaka bato ya bolingo to consoler mam Sisi la parce que aza vraiment na choc eza sœur na ye eza ka te bobota mon famille moko non même ceux qui bobota même famille moko te mais tant que beaucoup tani bomoni que bo marcher bien et comme aka plus que même famille koleka bande kunanga en tout cas to consoler Sila Bisalu to consoler mam sinabiso de pro de loin Nzambe alola a fortifier famille mubimba apesa vraiment famille Bantu makasi ya koleka apesa même bande kone bango na bango bato ya théâtre vraiment makasi parce que choc oyo ezaka kanzambe ne mutu a consolaka mutu akopesa kimia ezaka ka Seigneur parce que eza facilité atolobi kolela te avant da kimia erreur raisonner le mot boy eza vraiment choc et kweli bango et ça la vraiment passe makasi o cuisine Yannick amema qui n'a part nangani informé bino nyonso bandeko nanga boyoka information on peut troki ko bomba on te yango tozo partageons ensemble avec vous émission na biso ekomi na suka bozala toujours branché bozala toujours en ligne pour vous recevoir encore des émissions super bien lomba bitumba nangai Nzambe alola lomba bitumba nangai Nzambe alola tango banguna bakoluka ngai yondo bomba ngai tango banguna bakolanda ngai yondo kimisaka ngai